m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko. Ayaya. Maboko Yanzambe mingi mingi. Bakomba mingi mingi, invité. Ah, nani lisusu wana, nani lisusu. Tout ko la sabino déjà catcher. Mais avant d'avoir une émission, bandeko. Faut na pesta ba mbote na ba oyo ba sora kitoko na champion local pe ba transport la ba sala ke notre tambola partout ba méga et sala ke tambola partout. Ndenge Pascal po ba mwana ya li voulu ya tongo apesa ka $50. C'est quoi dit? Ah, Pascal po bako. Nandima été pour na nini? Ndenge nandimaka équipe mobimba ya Emonu Vivant. Emonu Vivant ya ba enseignant so ya tolingana. Ba enseignant so ya tolingana. Oyo to sala ki équipe moko kitoko président du l'UTS merci na yo président du l'UTS na initiative o sala ki kitoko ya Emonu Vivant. Équipe wana Emonu Vivant ba sunga ka champion local na ba conseil na bango ya kitoko makasi pona émission nous voulons savoir etambola kitoko ndenge bozomona na soki na bosa kotanga maman Nicole Kanda BCDC ekiti bayoka soki na seli mabima kasi parce que président président de l'UTC et puis vice-président Nabiso Awanakin eza maman Nicole Kanda BCDC ekiti banque babi franc congolais babieka ya sika natangi montate nabika ba billet ya sika yo osilikaka na bike ba billet ya sika mais mingi ezande ba billet ya sika vraiment ba billet ya sika wana ikosala vraiment biso kitoko maman Nicole Kanda. Oui, natangi Jeff Mukuna ya yo vraiment les boss. Jeff Mukuna les boss. Gimbele. Ce qui n'a pas Gimbele, moi na Belgique à Tongo, c'est qu'il y a solo Samata Mokabi. Bolimbi Sanatanga, ce natangi te aussi Kamakasi Samata Mokabi. Et bongo bébé Lombe. Double brassard. Moi na Souda Fatongo, chocolat. Moi si à chocolat, à part qu'on a mis kito chocolat. Na évité, mais dans le oui. Pascal Poba $50, c'est quoi? Et puis bino so na kata Emonu Vivant, ya bino yango en gros somodo di. Natangi vraiment ya solo kolobake. Soki na ngina ki na continuer mission na kotanga bakombo msusi ma natangi président Jano Binano, Asekuya Sport. Président Jano Binano, mon papa moteur malamu asunga ba jeune. Na lobaki boy ba combat ba kati yango président. Olingi ba kati ba bundate. Président Tsaba Mbongo ko sala biso bien makasi ba combat bundama. Champion local zana organiser ko sala makitoko président Jano Binano. Ndenge moko JC Kabongo, président JC Kabongo, président JC Kabongo, aza président ya AJPS, enseignant so ya Elimos Santo, enseignant so ya église catholique ya Elimos Santo Nalivulu, oui quand même est président JC Kabongo. Président JC Kabongo, merci na ba conseil pe ba transport au champion local na bosante kotanga André Chouassouma bolimbi sikomba na okidi yake notre bandi kona biso ba luba biso ba kasaye ba kombo za kama compliqué André Chouassouma ya ngwana e bongo Didier Kasongo na continuer mission na kotanga ba kombo msusi mais Didier Kasongo ya yango na kotanga ba kombo msusi ma bolimbi si vraiment makasi. Toi, qu'est-ce qu'il y a dangereux? Maître dangereux, bonjour. Bonjour, Maboko Nzambe. Bonjour. Ah, maître dangereux. Nabi Kebino Bakacher, mingi zalaka na kobeta. On accepte le pan pour le bien de no okobeta. Okobeta nani? Bon, merci na parole ndenge pesinga na obeta bango nyoto. Na pesa na président nga Jelu Kanzana mbote sikaza na vibration d'état. Na pesi Rambo Mobali 0D et sikaza na vibration d'état. Ngana mo abandé maintenant que bunda na club na bango kuna na que s'entraîner pour na pesi ba mbote champion la siki mbote. Gayo dangereux na ndaki mission moko ya Kingandi. Ya zolingo ye abunda na edingo abunda na koko na biso edingo ngasi koko edingo na par na zo ape par na mai Kingandi comment ni Kingandi comment on benga Kingandi nga atake koko edingo na epe na zo par na nga poko na nga za vie vivant Kingandi oyongo muna edingo Kingandi tika makambo Kingandi Kingandi bon so mina tanga kombo ne lokwa ndeti nazo pese gaz mais ba tibela tanga kombo Shakira ya edingo te Kingandi wana zolinga abunda na edi koko na ngai ngamo koko ne na epona zo par na ngata ke koko na nga vivant Kingandi wana bazina bazali ba Martina bazabunda na bango baninga no basi
bundana de Kingandi ngata mwa mwasi aza mwa mwasi Kingandi wana bundana Martina abundana na Zena poto confirmer bunda sikona bakoko na biso ne bakoko edingo bundana biso po ante kula mona musika na kati Kingandi oyoke Kingandi azoka ndenge nazoloba azoka ndenge nazoloba oza bandal tango lobi déjà que no abundana bazena ba Miss Smart ba Vimba ba Libolas donc na comprendre maman tango tangi ba nyonso tangi mutu moko te seki mutu wana mutu wana ko Kingandi na benga mutu amwe tanga kombo ne te pona Shakira te tika otanga kombo lo ba Kingandi dana tanga kombo Shakira na lo ba kombo ne Kingandi Kingandi po non Shakira na otanga kombo na te ba okebisa yo mais na otango te pona peso gaz kombo no Kingandi bundana ba koko edingwe bango yo ba danger de mort tika no biloba lo ba Shakira na boso Kingandi il faut benga bien Kingandi na minute on va s'entraîner na vibration d'état il y a pas présent na Angelou Kanja hier Angelou Kanja Rambo Mobile 0D présent na ngai champion la Sikazana dans na minute so na bi que oui combat production singi producteur présent na Angelou Kanja cha ba moyen danger Rambo Mobile cha ba moyen danger abi que Katia na biso vibration d'état zo bunda ba rotia to bunda donc comme ikoko nanga aza vivant yango na ye pona zo part ya koko nanga edingwe comme vivant mais Kingandi keba kombozo singana na koko nanga edingwa keba biso akoko ne tozali toto na misha musika na sali 6 mois na zamba donc le quoi ndeti 12 mois na zamba na tiba Congo bandundu na ye comme na epena zo part na ngai en tant que koko nanga za vivant est-ce que mingi tango uti kuna na bandundu uti ko bakisa ko multiplier to ko saba misano mon mais un autre bandu na bongi très le temps donc na bongi temps mulai na Kinshasa na zakite na uti bandu na okika makamona musika na bitetika na comme koko nanga za envie tikanelo na regretter lisusu makasi to na bandal tozangi club ya kati na bandal mais babika mete tomato na club rien aza club nde ya balite bakache ya benga ne ba invité ya bakache ba ya bazo bunda musa komelo esanga passe na président tomato ngana do souci makasi bakache ya danger na bandal bazawa s'organiser to sala mo eloko mo bien na bandal eza ko lala makasi na kati et yaka ba invité ba ya ba bundi ba kei obosko bana mabele pourquoi pas et puis non c'est besoin na fédération makamba comme ko sala ya kitoko ba tia sentir ya ba technicien sentir ya ba féticheur ezo ça donc esalinga donc elengi pona ka to bunda ba sentir wana zakati maître danger de mort s'il vous plaît maître olobile au mot très important ya koloba et bongo bete besoin de solo championnat tout monde qui ba katia ba bundi ebele mais on dit yo bunda kité bon ngai ezo ki ngata te na bundi te ba championnat na pona zaki déplacement nazaki déplacement na zalaki te na déjà ba championnat ni siri ngape na nzala sentir bango ba ozwango babiku bazana ngo ba champion la siri ba nango pourquoi pas dangereux azwango te mérité nango te pourquoi pas na droit bango so bazo yonga na fédération to misu basese na wendali bulu pa via ba misu basese na wendali bulu bon ya wendali bulu mo to be te bango mo ba ebi vrai sentir aux champion de na mona Kingandi après ça c'est sentir na mona ya champion Rambo Mobile président na ngai ana sentir élastique ana sentine ya na compte ya pire comme un policier ana sentine na e donc obeta c'est élastique ya na sentire na compte ya pire mais tout le monde qui le sous maître cheki pas na sentire ya compte ya la police na éviter ce que eza ba sentire ngo bon côté na tout le monde on dirait comme changa pour te bi champion mo ka élastique na pire on a ebi il faut na ba oli kamo peut-être aux informer tenga na bi élastique ya uti ko za sentir na championnat uto bunda mayenda la champion ya Kinshasa awana la police na biso. OK. Shege. Bon, soki mona mai shege aza na ceinture na oboya. C'est élastique azongi za ceinture. Na koboya te po binga na eboye nde nazongi dangereux de mona na nzala ba ceinture po koko na nga za envie edingwe moto na ngengi. Yango mona nga dangereux na epo na zwa paro pe anga. O comprendre o kana obeta c'était président Tomato akatia kala. Na bandal bakatia baate. Bakatia ba moko nga dangereux na kanga. Muto makacha bandal ya Tomato. Toko ba oui. Po mutakala a fungsa club akati. Un club ya lit, ba s'entraîner lit. Pourquoi pas bakatia Tomato président? Non betaka c'était pas yé. Donc ya ko sape ba club B ya bakatia bandal ezali. Po bandal. Mete Tomato zoyo ka ba bike yondo zo makacha bandal po olinga sa club T. Yebisa. Oui, président Tomato. Et lo kanga no beta c'était pas na président. Nebi ko Holanda ngai bimisa 4 club ya bandal biso bakatia bandal to ke s'entraîner na vibration d'état pas présent Angelou Kanza et pour prêter bon ça bien pour na parcours
et yango bien mais biso mona bande 5 toza na 4 club na biso ya bakatier wa mutu akala mutu atrakala et présent tomato ezalaka te bimisa 4 bimisa club ya 4 balite bazali bakatier pe bazala na bandala o bandala ya sépariti toi na Paris bandal nga na quartier Lubudi et en charge na nga quartier Mobimba Lubudi yo zaboy et yo kangi kuna nga kangi kototo Samuel ko moi bien et présent tomato en tout cas mingi olobeate bon on appelle si diamant vert commandant Sinomo lieutenant diamant vert dans la police la personne mote siko za maître Bambote Sima maître Bambote Sima toi qui est malé membe je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle champion local Bandeko ayaya Maboko Yanzambe Patricia Beledou n'atteint combien de fois 3 fois naïbi pourquoi n'atteint 3 fois naïbi te maître toi qui est malé place wana olobi ke maître Tomata fungu sa club awa na bandal botei Maboko mais si on met tomato yenga na ngine mission na ye alobi ke na bandal awa kachira za kaka moko azaye moko amoni binote kuna ni tomato abosani ngai maître tomato kisimbi masala nga kisimbi loi bana sumbilanga bana babulowa bokano esila ka kisimbi za calme ozaka toujours ngai esikoza esila nango ozaka ya ngai ta présent tomato abina na bandala bakache ba ataka ye moko oboko danger vandi wapi na sombi lupango na nga wapi sina bandali na ota sinkin na somba lupango na Lubudi na za chengai na bandali maître tomato fungulisa histoire totia maboko maître tomato ndengo za no ebi présent oza ba grand féticheur opako lwa musamoki pe babangi na micho bopo ya nzambe maboko tuna nga ba question monsieur ningo bunga ngai bon na zono maeli no ya bakoko pour ma question s'il vous plaît ngana lingaka ba spectacle te ngeka na Samuel o muke pour ba question ngana ekotote sala ngelo kote po ngai avant au contestant to lo ba bien ngai naza awa kombo na nga journaliste na kacherte na lingite mbongo bimanga na mutu na lingite makile bando bimanga na zolo na lingite sete na yo ekota yo ebimangai na lito esale pa na yo moko ça va mabo banki ba question tout na misu na bo sensi okay. Kisimbiki mbanza ba pesa nga maeli ya merci beaucoup tuna siko oh maître tika no boy bimisa c'est toi elimwe pesa nga maeli zotambola na mutu tika boyko tika boy bolimbisa mutu musu ko bano mone mukelekete boye yo o maka zu immeuble batu acha na poche na kenango oui ça grand mettre danger déjà na invoqué 5 simiki mbanza bazana ngawa ndeto se émission boy maître boy na moi ka boy pa moni makamu na ye maître boy na moi ko ndie ya okotela nga koto za mutu zotambola mais on a une émission au stade soko au stade makambo stade suka boy et comment bangisa ngana kuma momo na ke tema boko nzambe weza makambo nga dona akike na koko dingo na zo par na ngapo koko na ngaza mais obeta nani o tuba otela ngai o kingandi o nani 0 dans na minute dans train en marche donc na ema sécurité o tuba otanga ele kika na émission à lobby ngape no ya na émission na koloba to teba wala moto pembeni ya tango na zole dindi adindi si ya munene ti olandinga maboko nzambe donc o tuba okutana ye naza prêt na tout nde na minute na dispo o producteur papa Jean Zali président nga Jelou Kanja Zali président nga Rambo D nani Rambo Mobile Azali 0D champion la siga za so ba fandi kinjoni ba producteur ba produit pe komba ba pe na bondi na papa Jean yeah. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Ayaya, champion local Bandeko. Kakandene sabno Maboko Yanzambe. Mingi akolobeza te na ebite na lobanini ya fwedingo malekutimie ozomona makambango ndenge bandi makambango izoya mabe makasi muke na lobanini vient ngai prospérer bakine mwana dalasi ya tongo prospère bakombango bakatia na yoki no biseni bakatia moko bisika babata maki bo découvrir ba réalité nalingi bo
Bo benga bango pe encourage bango bo ma mère ko sala manengo sakanate Israël roi Congo na bike yo lingaka mingi bakatiere no babatama oyo o na boki azana Canada azapele bakatiere ya Rambo Mobali a voyager kinda kala alinga mingi na découvrir ba tango mona yo je crois tango yeba yo a obenga yo Israël roi Congo yo yango yo na lobanini bébé lombi nazangi ya kuluba na éviter maître yebisa biso nani juste tango c'est numéro au de to basiki vous avez ma féticheur naza grand féticheur lo na regretter tomate au présent tomate au chaque club té na bandal na grand féticheur ce bateau mana giniti mabokotomo giniti mabokotolo wana masa mena kacha mwana nanu do bakutu ata zombi musa pesi mbote sikazali présent Mbisa mai na pesi président mbote elo na regretter ozong singa s'imaginer na bengi président Mbisa mai na pesi mbote mwana mwindu porte parole ya ba club nini ya ba igolba mais mwana mwindu ba katiere za bakutia na plateau babundia problème te mona katia ba merkete ne babunda na plateau yo leki na tefozo ba président Mbisa mai elo kazo sana yango te yo za katiere ki wa porte parole ya club wana faites attention na makambo ya katiere na benjo matoi président pas bendo matoi ezaka bongo bakati so akute na ninyo il faut babunda ba mekana be banana na Fox na me ba metangate me ba ko simba journaliste te maboko ya Nzambe ye ba ko simbe te aloko ngabo na 5 simiki mbanta so bi moko déjà manifester so moko nga manifester sur le kobima au monde émission seni ekatani vous comprenez donc naza prêt na nyonso donc ndenge na bina prendre grand maître dangereux zongi en marche. Maintenant, on rappeler la population que déjà nous voulons savoir tout ça, c'est qui ring il y a professionnel. Tout ça c'est là tout au bas ko zala ba makoki, bata ba mbongo to luka place moto poser yango et ko bando zala kaka émission oya lobina oyo bokena ringi bo betani mbongo ba moko ekoti mutamtazi oya opola ake yito ololie oya ko gagner akena ba mbongo ne po nazo ezo pesanga kanda bino so bo betaka kaka bino nyonso bo betaka kaka komi ko suki sanga déjà mutema maître mekana ko bete absolu solo mingi ya inte ya nite olobida wana ko beta ebongo magelo mwana maluku magelo kisimbi kutu masana nga katiera za quelque part masakana magelo mabeti magelo tangena katiera magelo kisi bango bebi kindoki nga na katiera complet o mutu nini constitution azo sumbate sumba na katiera complet so de pisse na salisa yango o mobala zonga mobala na ebi nzete ndenge na abo donc na maître complet et puis après ça banzembo yebisanga na bien oza katiera o ape nganga yango wana yo bakisi o mutu azo sumbate une semaine o pesa kisi na 4 heures du temps na tretaka kisi na 4 heures du temps pesa na pesi yo normal 4 heures du temps o so de pisse na tretango mobala zonga mobala na ebi yango tout soto kende na banzembo bakri banzembo nzambe mwasi ko soto kende na banzembo ya Paul Berger na pesa nzembo moki na pesa nzembo nzambe na pesa pena bakri o bat bazangi cri nzembo bayemba pona publicité boy maître dangereux na balaba na za dangereux na ndaku na ngana zaka fede wana fa na ndaku mais sono tamwa baba na zalaka dangereux bo banga kombo dangereux te bo approcher bo za satisfaire boza satisfait boza la vraiment décider mettre dangereux à l'obike azanganga azakache attention ce moment kache kaza mwanzo tulwanga azali technicien mate azaka kache nganga et puis ya beta kaka bolimbisi mingi natanga nanu batu oyo ebongo salanga bien makasi maesba asbel Izali association ya ba anciens élèves nyonso ya mission catholique ya Sonabata maesba eza association ya ba anciens élèves ya mission catholique ya Sonabata bino so bana Sonabata bino so bana ya mission catholique oyo boleka kuna tozo benga bino so na maesba eza bongo association oyo ekambami bongo na président Zebre Fox Beto ya yango mokonzi masoko ngi omona biso bureau ya maesba eza bongo na avenue Bambino numéro 67 na commune ya Ngiringiri Bambino numéro 67 na commune ya Ngiringiri okuta na maesba wana bokosola kitoko na président Zebre Fox maesba eza na Congo te kuneza uniquement pona esungaka edaka vraiment soki oza ba problème soki oza surtout soki oza mwana ya
mission catholique soko ke wana ba problème na ba osunga kitoko na maesba et bongo na ezapeti na poto na Belgique et quand même bongo na Jérémy Kansu yende asimbi vraiment mon ngouye à maesba kuna na Belgique Jérémy Kansu akamba mi bongo na Landu Ndombe yena Landu Ndombe nde basimbi maesba na Belgique bazaba na Belgique ya tongo penza et bongo soki na kumisi président nga Doudou Tessi te seko na sali mabe makasi président Doudou Tessi tika na kumisi quand même bongo so na bi BCDC ekitiba yoka c'est que Nicole Kanda ya yope yangwana mingi na bwaki na kata maesba to na secrétaire Babel Kembi Koko ndi aza secrétaire ya maesba disciplinaire Alain Nganze et bongo soki na tangi Jossar Lubaki merci vraiment mingi na ingénieur Wedjoye agence ma caméra yemo za réalisation qui toko makasi yango nde mabanga ona ngai na bwaka pona bayebake to doser là nous mettre comment déjà monter alors nous va a utalo ba manga kache asel numéro na boya kitanga le manga ba kinganga ora pour kitza misi moto na muzika wa e bongo bingala la mama fuidi bino boseka ngai na lingina ba problème te bandeko maître to komi ko kende vers faire émission biso to lingi oyebisa biso mo muke maître tangira biso na ta 5 catchers kutana na mtezana tuna une question. Un certain catcher na bien ka maître et wing alobi ye banda ye na bandal awa azomona catcher te kaka ndenge tomato alobaki ndenge maître wing alobi siko yo pe to découvrir yo na bandal on dirait bino bana bandal bakati ya bandal nde bangaka tukuma. Bon merci na lelo pesi ngai bon biso ba bandal to banga te e wingo ngana ebe wingi ya kalawa za soda kufaka batu baga mbeli na kanko wana sko papa osko ya mwana o sikwa mwana bo wingi nga pe président tomato ngana ebi na bandali en tout cas ce qui senga na boye mettre wingi te ngana ebi ngana ebi na ngati ngana ebi ka tomato na bandali zela obi wingi te nga ebi ete e wingi ba ebi te na ebi ete fona ba klenga na ebi tomato banda kala président tomato na ebi tongo o comprendre mais mettre wingi ngana ebi na ngati wingi mo ba akufa kala babomaka na batu baga mbeli wa soda okenda pe bembe na ye tozana ba tomato okompa ngana ebi wingi wana mais wingi otangela kombo na bandala wana sanfu matina ebi na ngai te na ebi ka tomato na bandala ko tomato na ngai to aloko de kache na bandala Tara de kache na bandala ponga na ebi na ngai te mettre wingi ba ebi ote bon non le banga de la tie commentaire na boy mwanda azandika bambaka ko na la mama fuidi e bongo bino boseka ngai je m'appelle Maboko ya Nzambe e bongo siko tangi episode 5 ebelete 5 kache oyo so ba peso na nzela na bango okopopola na nzela o ba yeka liboso no opopoli bon na tonga na pona bon nalonga na vibration d'état pour un club nanga na travail kuna pas président na Jelou Kanza bon so na bina tanga boyo pona kasi na tikelo parole pona bon na bandi ko tanga o miminga mboe so ye na ba pesio grand maître Bidenda nani santu Bidenda oyo azaki na kanko kolome mikolo akoma na Kingabwa Bidenda yebi kutu yete bakati musuba komo bima na mboko ya Bidenda ngana ebi santu bilokota nebi maître santu bilokota nebi Kimbokoto bakati ngana yebi oko sepesa mutima nga maître Kimbokoto na yebi santu bilokota na mezate na longoli Bidenda Autriche abandonne na Papa Noah na yebi bati en Autriche non sepesa bino non tike solo pendant et motam su moi sino boya donc kati to tanga yebake so na gagner non tike ka solo une année to bana na sanza Autriche na ba chaîne na e vraiment mettre tika kolenga boisto tala boye ndengo zo tuna ngana boya bato ane lo côté zali yo so tia tembe déjà ba sinki mbanza kala mingi te ba olinga ba manifester bon Robert Autriche ngama na ndimim mettre danger Robert Autriche tanga lisusu soki na tangi soki o batio na mettre lipasa ya njili Kisimbi kuta abeta bango na masa nanga Kisimbi akache to bunda na pa ba char de combat na lufulu kuna Kisimbi abeta lipasa Kisimbi abeta masa nanga beta lipasa ta ba numéro keseni mutamutana makamune ndeti nga boina uti makina ngai bandundu ba Congo
nena kindoki donc ya somo tangela kasi pas sukisa tangela 3 quartiers aussi au beta na terrain aussi na beta na terrain na beta mbandu mwana bumbu mete mbandu na beta na kitambo na beta na nini ko na biso ya kitambo abondeko mete mbandu zoyoka na lingina na simba na Kimbokoto na ba Congo ezaba kombata tampo na bisana na lingina na ba Congo na lingina Kinshasa ke kana tanga bakatia na simba na bango Kimbokoto ayebi dangereux tungantsala Kimbokoto ko betanga yondo betanga yalo ko ndeti toko bani ba veteran fibo mwana tangela ngata lobata rambo mobali ou bien Angelou Kanza ba président na ngana wana ba bato wana te mena kato bunda mais président voilà no tangela ngai soki batie yo na libolas no miseka mupepasika mwana ngai mupepasika na bandu ndo azwa kamita ke bunda championnat kuna na oteka na libolas nga sima na ba basite na mona na otike na choc ya libela so ko sima necho kingandi azwa choc ya libela lo babunda na libolas bon tangela yebisa biso ko vérité na TV so batie yo na la reine Shakira la reine Shakira molinga ka otanga pa kombo kingandi bozo mwatenga na obenge kingandi c'est-à-dire yo ndozo se publicité na émission nga kata ko mwabenga ke kingandi bon so batio na kingandi aboya ke dingo kingandi surtout na si jour on faut ba kumdai jour on na kolia ba kumdai population na bazo yoka na kolia Shakira ba kumdai wana photo sa mikanda tina biro commune l'état e ba kenga na obuna Shakira kwa kota sa mabele donc aussi ça il y a côté ça mabele ce qui a gagné on a peine à côté ça mabele mais il y a même ta kota okele moi c'est na bana mawa moi c'est na maîtresse maîtresse bango Paul Berger a cadré bango bon Paul Berger c'est ba pesio acha matete acha mutasuka yiwana otanga bato na ko bunda bote tata ba super dingwe ba nyata otiata banani okoko chule ou bien kapemani ou bien telinga ba mapasa te bato na ko bunda na bango muto ko betanga za te ponga na minute danger train à marche dona muto a train à marche nyo tangi bo na mo obeta bango zéro super dingo ebinga kitamboti abosani ngate super dingo nenga za na ebinga moleti na sali no président oyebi bien dangereux na kitambo na kasusula bobungi dangereux tunganchala premier jour na bunda mbandu na lia deuxième jour super dingo ebi super dingo ebi danger la somo na bunga to na somo na yo mon bakati o sengi ngana ko bunda na bango ndeti ba kingandi ake bunda na Martina abunda na Zena abunda tana libola simuninga ne mwasi soka epana nga koko dingo eba ke Shakira kati na suka bunda na nga ngwana za obaki obete ba super na banani otaki ba kumoko obi super na ibanya malambo tanga ba komba na bango po bango ba champion na ebi mendeti ba Shakira ndeti kinganja nyata to mibali suka pesa coup de tête kimbango elongio za coup de tête comme elongio ya mabe makasi o matatina nzeta kokoti be o matana kanga moibi o lali wana donc comme ya mabe makasi. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko Maboko Yanzambe naboyi nangai mwanda azobandika bampanga ko nakufa nalela mama Fwidi ebongo bana bandal basekanga bandeko nalingi ba problème te tokomiko kende vers fin émission na éviter maître dangereux pona kosuki sa pesa so programme na yo ezandenge ni programme ya ba club au travail na ngomikolo ezandenge ni et puis na sima opesi quelque tête moi bambote pona toki na kosuki sa émission na voilà bon club notre travailler na vibration d'état bana kaluka pona bande club ya tiango mona kangana ba mai wana travailler pas présent na Angelou Kanza 0-2 Rambo Mobile champion la Sikazana ba zebra tout bazana don na ba entraîneur ba coach bino tout na pesi bino mbote bana vibration d'état pona moko kati na bino donc na cause et connaît ingratitude avec bino funa za talaka nde tozalaka bon on comprend na pesi bino tumbote eza mission na tan kombo de bika vibration d'état na pesi bino tumbote na tanga Angelou Kanza président numéro 101 Rambo Mobile 0-2 nde bozobona papa Lupangu naza Lupangu na minito bazwa ngai image na baba na ngai na quartier Lubuti walingia mona ngai kobanga te na ndako na za fede na dibaba opesa adresse te bakachenga bakanelo ba yo beto awa so moninga na opesa adresse c'est-à-dire naza près na nyoso
na quartier de Boudi. Encore yala la sakana te. Bima pete. Encore yala la sakana te. Naza na problème te. Na pesi quartier na bande ko banga te. Kombo na nga dangereux. Des morts. Na invoka bibembe ba setre na nga ba chunga cha bakisimbi na ngai. Balumbisa so bibembe. Bo banga nga te. Oh so de pisse. Oh nini oh sumbate. Oh microbe. Yaka na soigner 4 heures du temps que je guérison. 4 heures du temps aussi guérison. Obengi na numéro na ngai na repasser yo numéro na facilement. Donc bengi yende abio. Donc maboko nzambe soko kutana nga yende. Problème ezate ozwa mettre dangereux na petenyoso. Mettre dangereux pesa quelque tête mbote na bika yo. Na mwende ya tato ça les émissions batondi tellement ebelé c'est que oza trop populaire na lingi vraiment te opesa batanyo son mbote to ko 6 minutes nyoso pesa moi 10 personnes mbote pour na to suka. Bon na pesi na nous maîtresse na nga ya bio. Mère José Mukwamusu na pesi mbote na pesi bana tu grand maître merdi pour moi on pas grand maître merdi na pesi ba bana fort et rejeter Victoria Mbote Chrisifi na pesi ba Mbote bana ngai bon naza na alliance te mais na bota na moi si na bota na alliance te nani lisusu bosa nani mère na nga pesi biso espace Maneli na pesi Mbote na gentillesse ndenga minga take moko ne ya quartier donc na quartier to va no foza bobo na batu ko ngate batu ba ino ba lo babu non ngana très populaire aza quartier féticheur mais aza vraiment très bien na batu nyonso na éviter ya koloba mingi ezate est kombo na yo na liste na ngai e komama kiso e komama kitese ki osola kinanga kilo makasi donc angabo ka fede de loko industriel vieux masolo yango bandi boss kanga yo grand frère na nga famille masolo yango bandi Papa Jean yo ave na ngai osala ngana zala makambo yango bandi producteur bazali prêt ba contribuer pe donc tozo bangelo moto so quartier na gauche au monde na droite nga azali na droite dangereux azali na minute obi que train et marché attaque koko dingwe ayozo parler boss kanga sali siko sali Papa Jean sali Fedelo kwa indiciel sali bino ba fe botya maboko Fedelo kwa botya maboko Papa Jean Bonskanga botya maboko ekosala bien makasi ba komba botema mbongo abesi pe mutu azuma mbongo wana akina ngwe sala su bien makasi na ebite na bandi kotanga ba kombo oyo ezaki na liste na ngai ezali bongo ya Fredingoma le coutumier mwana ya États-Unis ya solo ya Fredingoma mwana États-Unis ya solo mingi te avant ngana clôturer sala na bimisa c'était tout monde ndeni numéro ko bima awa nakabelo kado te rien elo uti na mwanzi mususu nakabelo kado te rien ngani bakada ba mbongo ba mama bendo uti na mwanzi mususu te na moka na njoto na te ko kabela no ngai te nakabelo kado te rien ozo te kitwa nakabelo pardon no bang il est mangbili go ngabe na komna biloko ngo nzabe ko sakana na otaka ekoti ngaye na dike engineer well Jonas makamera kuna donc ayebi dake no champion ka maboka nzambe akomna bona eso ka teka boy ekoti ato beti kan nzete na botu lo nzete na tongo ekoti ngaye mama misi edingwe na kado wana oza mutu mobu ya maele mingi na monelo na ko kabelo te mama misi na protection so mtenga salo mabeso zango na pocho santi mama misi edingwe moto na ngenge carte jaune ya solo vraiment koto zali ya ngoyo na bwaki ya Fredingo malekutimier viena nga Prospère Bakine mwana dalase ya tongo divina nga Prospère Bakine ya ngwana Israël roi Congo libanga na ngwana bongo président de Dutesi. Président de l'UTC, merci vraiment à Moussa Kitoko Mwana ya France ya Tongo. Maman Nicole Kande BCDC Equity Bank. Oui, franc congolais ba billet tangaka lokola. Ba papier quoi. Maman Nicole Kanda soki na tangi
soki natangi zanata la Samata Mokabi te pona nini Samata Mokabi nzambe ya héros Samata Mokabi mwasi oyo atambolaka na héros tango nyonso kuna na Belgique Samata Mokabi bongo bébé Lombe na Sud-Afrique double brassard ya Solomon bébé Lombe ngoyo mingi gimbele na Belgique Jeff Mukuna le boss Pascal Poba soki natangi yote na Emonu Vivant c'est que tuna secrétaire CG Pascal Poba peut-être comme kombo noté na liste yango natangi yote Emonu Vivant ya ba enseignant so ya tolingana tozana bino elongo ya bino yango yo vraiment Emonu Vivant bongo na kena ngambo ya kotanga président Jano Binano aseku ya sport président Jano Binano na ebike match monene ebetamaki na mokolo ya samedi passé na kati ya terrain ya Ujana bongo matiwana na rappelé bino ke ki fraternité kinoise e gagnaki mingete misato na mibale fraternité kinoise e gagnaki mingete misato na mibale e gagnaki bongo ba ancien nyonso ya Elimu Santu ba ancien ya Elimu Santu ba polaki kukata na mokusi to baka AJPC bangonde ba polaki 3-2 vraiment merci Longonia na président Jano Binano merci Longonia na équipe momba ya fraternité kinoise bongo natangi président JC Kabongo Didier Kasongo André Chouaswama yayo yango wana ndenge moko natangi 3 fois na beleli Patricia Beledou na beleli 3 fois na yiponi na beleli 3 fois nakosukisa na lobi boye soki natangi bureau technique te na sali sumu makasi na bongo natangi Pasteur Brown Bomalika Berger Etienne Bokopolo bongo mingi Eli Manzau soko lingo kende Canada ya solo benga Eli Manzau okozwa vraiment visa na kimia nyonso na bandiko tanga mokonzi na ngai Titi Liongi mon DG de tous les temps, mon DG Titi Liongi. Natangi bongo DT Papi Fala, Mama Rose Masangu. Nakei kotanga équipe o etambola kana nous voulons savoir partout. Natangi bongo Jonas Maza o etambola kana caméra et bongo Miranda Joseph o azaka toujours na montage. Weljo Yeyo o ya simbaka multifonction. Moko azaka na son na biso moko ye na image weljo yeyo zike ebongo na tangi soki na tewe na biko bagano bino mobolo ingénieur Didier Mosiboni biro moko efandaka elandelaka vraiment boma mobimba kuna ye mta simbaka makambu ya nous voulons savoir kuna na boma ingénieur Didier Mosiboni natangi Benjamin Mosiboni Elimputu bongo Diane Omoi mwana ya Neva na bangenge ya mikolo Kalebe Omatoko Geni Shota bongo soki na teboye Belamini Kamba motema ya ciao.